www.potonapoto.com www.potonapoto.com. Pour l'envoi de vos colis, bagages et autres courriers express à destination de Kinshasa, Brazzaville, Pointe-Noire, rendez-vous vite. Biso toali Inter-Express Business. Tout le monde na bateau pe na avion. En tout cas, il n'y a pas de colis, ça a 2 jours livré à Kinshasa. Enlèvement au Félé. Donc, il y a vendredi, au plus tard mardi, Bozana Yango. Petit colis. Grand colis. Le transitaire de référence. Inter-Express, la solution pour les frais aériens et maritimes. Attends, dans la province Nini. Pour les transferts de fonds, argent rapide à Kinshasa, par l'intermédiaire de notre partenaire MoneyGram, Inter-Express résout vos problèmes. Au côté de Mbongonayo, Nato Mouké. Permission d'Inter-Express, comme ça. Inter-Express à Paris. C'est l'idéal. On va faire une idée.
100 mètres au début. Grand-père, la gaille. Comment on a volé?
yango ka bongo. Zanga ozi mundambo kati zina ngokati to bando boku compléter. Kenda, Jafi kende. Jafi ebine otokota.
Julien Pierre.
nzonda te banjo bana nyonso babi poto na poto meilleur de l'année quand nous ozomona vraiment likambo ekwela kaka mutu lelo ekweleli la mine d'eau va poto na poto en tout cas ba mes condoléances na famille Chunguta nyonso tu la mine d'eau va to kufela bon ato perdre grand-père na ye na komba papa Isaac Chunguta ba mes condoléances sa famille Chunguta nyonso tu de bomonaki to bandaki na morgue Saint-Joseph bon to tikiana te to e a na ndako place résidence ya papa na biso Chunguta ezalaki awa na résidence na ye bongo na le terminus place papa na biso avandaki elongo na famille na ye mobimba famille Chunguta bao bolingaka biso bao bosepelaka na biso bajo masi masikita jo kitoko pembele bamekondelas toujours na famille Chunguta elongo na la mine d'eau va poto na poto tozo continuer toujours kaka na reportage ya matanga wana tolongo na résistance tozo kende bongo na salle bisika oyo bako exposer corps ya papa na biso Chunguta elongo na reportage ya célébrer beaucoup na belemba nyonso surtout à suivre toujours.
calme, calme.
en force, parce que la jeunesse, et voilà la vieillesse, finalement c'est la tombe. Yahweh est là pour aujourd'hui, il y a mis de l'eau, vous allez prendre la colobalène qui a emboîté à mon côté. Mais c'est pour nous les vivants de tirer le son qu'il y a un temps pour beaucoup de choses. Et par la présence de son corps, on a dans nos âmes, nous réalisons que nous avons perdu un sage, perdu un ancien et un serviteur, un soldat, comme on peut le dire. Aussi pour la famille, nous avons perdu un père, un grand-père. En bref, un baobab. Elle ne peut remplacer sa personne et la confiance que toi tu peux apporter et de l'autre. Yeah.
La Bible dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Nous louons l'Éternel pour toutes circonstances, heureuses ou malheureuses. Parce que Dieu fait chaque chose bonne en son temps. Il est temps pour toi de te reposer. Dieu a trouvé cela bon. Amen. Amen. Et quand nous avons trouvé un bon malade, nous, on ne peut pas dire le contraire. Parce qu'après tout, c'est le chemin de tout le monde, de l'égal tous les cas.
passer le réponse envers vous. Pour moi, le banalier Yahweh, vous allez voir, vous avez souhaité, et ça m'a l'air pour compter à Matanga, qui est bloqué des Bissika et à Fête. Pour vous avez des souka à Moutunios, à Ebola, à mon aïe, Gaïté n'a pas les canaux Oyo. Zambé n'a pas Nyoso, Topozani Seigneur pour Banalibota, Église, Kolobete, Tobungisi Oya Biso. Zambe tikete mugondi simalamu ezaliyo omimoni sikapoyo zanzambe zala mukotisipe musongi nyonso ngolo ya dérangement ya désordre makambo nyonso ya diable ezala musika yango ozala kati na oyo esika batela moko na moko oyo oya korépondre yawe na kati ya invitation oyo azwi kotala ete ngai te mokolo na mbe kozala lolengeli makambo nyonso elekana kimia na yo mpe na bolingo yango kamba lusambo na ngoya pe na tembo kobele na kombo na Yesu te tolobi amen. Salomie, l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. La Bible dit encore que l'ange est camp autour de ceux qui craignent Dieu pour la sauver d'amour. Il y en a ce soir qui dit ah pour la polila, mais tu peux le voir à Christ pendant que nous sommes en train de méditer autour. Il y a bon moyen pour faire plus heureux dans la vie. Mon Dieu, plus près de toi, nous chantons caca, il repos, et puis on va passer à autre chose. Mon Dieu, plus près de toi. Mon Dieu, plus près de toi. Plus près de toi. Ni ton oreille dure pour entendre nos prières. Mais ce sont nos fautes, ce sont nos péchés qui nous éloignent de toi et empêchent même à ce que nos prières te parviennent. Il y a eu des pécheurs, même en famille, nous manquons l'honnêteté. Dans nos églises et partout où nous sommes, Seigneur Dieu, nous sommes méchants. Même nous sommes ceux-là. Nous nous vengeons les uns les autres. Yo que la biso mawa. Zambe limbi sa biso. Donc ça nous permet d'ailleurs parce que toi tu es Dieu et tu nous aimes. Le profilita que nous utilisons encore pour la moyer pour la. Pour ça va la biso pour pour la eloko na yo. Merci parce que Jésus est mort à la croix pour nous dire venez à moi. Et si nous sommes venus vers lui, que le bon ce matin de notre foi. Pour le bien que nous avons péché, pardonne-nous Seigneur. Et nous croyons que cela est fait en ton nom, parce que nous avons demandé au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. 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 Dieu est bon et il continue à nous pardonner. Il est tellement clément que toutes les fois que nous tombons, Dieu est seconde par seconde, heure, jour, mois, et puis année. Papa en a compté comme ça. Donc, 89 ans. Est-ce que tu peux prendre de ma boque
pas longtemps. Et pendant son séjour, pendant qu'il était sur la terre, il pouvait chanter. Cela dit, papa, quel est le Ayema? Je crois qu'il sera en train de sauter parce que dès que Dieu lui a donné, va tenir d'imaginer à l'autre. Amen. Amen. On va dire que les amis, on a, quand on va peut-être un mabou, on lui connaît de mabou. Aujourd'hui, c'est la main. Pour ça, la personne qui est à propos, c'est le dernier mabou. Bah, on lui connaît battre. Bah, donc, on se va on va mettre de la guerre pour en faire autre chose. Nous n'avons pas de notre groupe israélien pour David a dit que vivre longtemps, au vivre dans mon aïe, on a celle qui fait Nicolas, à Nicolas et Sembo, oh, Tambolaka Nakobaya, Tambolaka Nakotos et Vanata, Tambolaka Nabolingo, Tambolaka Namawana Vaniga, Tambolaka Nakoyevanta, mais Penakobaya. Obaka yawe ndio mbele kusala mipeko na hiyo kusala mposa na hiyo
kosala malako na ye ndenge ye abongisi yango mpo ete tozala toumela mingi na nse na mokili te tolobi ete awa na kongo tolobi ete bato baza koumela te mpo kobanga nzambe ezali te bato baza koumela te mpona kotosamalama na nzambe ezali te bato baza koumela te na nse na mokili oyo na nse awa mpo ete bazali kopesa nzambe esenga kati na bomoi na bango te nde mokonzi davidi ntango amonaki ete mikolo na ye ekoki epusanaki akomaki mobange alobi ete oyo azalaki komata bangomba kokenda bainterieur kokenda baprovince kokenda baprovince ndenge na ndenge kozwa bambongo ya koya koza na banke mpona banke pesa bato bambongo makasi ya komata lisusu baavion komata kokende ezalaki lisusu
esika yozali yango nalobaka na bino bandeko oyo boza na baprison kokanisa te kokuna na prison bino boza mabe koleka biso bato oza libanda te eza na bamosusu baza libanda ya monoko basalaka mabe koleka bino bato oza kuna na kati ya boloko mpe batika bango nyonso wana pour leta ye bapeyi aza nzambe te diference eza entre nzambe na leta nzambe aza nzambe amonaka biso me leta mpe amonaka biso te yika mokiko na maboko yokobima na boloko alleluya alleluya
echangeaka te bato na mokili bakini électricité eza na bomba mpe ampule ekufaka ebebibebi kasi moi ekufaka mokolo moko te okela likolo mapata couleur na yango echangeaka te mpe biso nde bato na mokili oyo bandako na biso chaque fois mpo tochange couleur alleluya toca peinture mosusu obongi na lokumu mokolo na likambo
adoration et le rencard et pour les biens pour dans un contact dans les lois des lois des Seigneur. Dis-moi solution de Seigneur, dis-moi qui m'a la besoin pour lui dans mon corps. Dis-moi qui m'a gagné au bout de la carte qui va vous faire que même dans le bout de ce que vous avez. Dans mon corps, c'est carte. Avant que là, pour vous laisser sur la caille, carte na cassette. Carte na CD. Alléluia, toquez. Oh maman, toquez. So
voilà, merci de vous accueillir à Rolanda reportage. Il y a Lelo, il y a triste, il y a pas si dans mon thème. Il y a papa Nabiso, Isaac, Chunguta, famille Chunguta, où il y a le problème, il y a les camomonés, et bien il y a famille. Merci parce que vous accueillir à Rolanda reportage. Il y a Lelo et l'ongona zélépo pour monde qui dépris dans mon regard, comme à la place va exposer. Encore il y a papa Nabiso, Isaac Chunguta, bon awana. Paroisse na biso bisika oye abande ko sambela bisika oye azalaki mosali monene na kati ya paroisse oyo oya umeli asali un bon temps elongo na ba ndeko ya lingomba ya paroisse o bisika ba exposer corps ya papa na biso Isaac Chunguta na mo poser bilé vraiment ya kolanda biso ba me condoléances toujours na famille Chunguta mobimba pourquoi pas la mine d'eau vraiment boss balobi poto na poto le meilleur de Paris ya tozolela o bazolela kaka ningi ezalaka to ko sepla pela ba o bazosepela mais pour le moment tozolela elongo na poto bana nyoso poto na poto ba fan nyoso poto na poto ba abonné nyoso poto na poto tozolela elongo na la mine d'eau balobi le meilleur de Paris. Bon, tu bon mokolo ya lobby na enterrement na biso to koyeba nini ko se passer lobby to koyeba nini ba ko kotika papa na biso na bisika o lopango ya sika bon ya sobi to continuer bon reportage na biso ya lobby pour na lelo to suki awa to kutani à la prochaine bye. Je m'appelle Cynthia Kams et je viens de vous parler de la part de CPLA TV. CPLA TV est un décodeur qui a un mboka partout où vous avez Congolais de la diaspora au sommet CPLA TV. Et ça ma chaîne Nia Congo P à Congolais. Que ce soit RTGA, que ce soit RTNC, que ce soit P1 TV, aussi Bundesimage, Genesis, Press Play. Donc ma chaîne est belé à Congolais P à Congo. Batebele va bien du nord au sud, de l'est à l'ouest, va bien besoin de sa promotion et à 115 livres et 6 mois d'abonnement gratuit. Donc vandi, tu bien vous avez la promotion, vous savez quoi, tellement de clientèle et puis souci à ces plates et ça va client là bas va bien non, donc son là promotion à 115 livres et 6 mois d'abonnement gratuit. Cette fois-ci, juste pour vous dire que dans le stock nous avons ébélité, mais ça sera limité, c'est vraiment limité. Vous allez béler beau benga pour y consommer des décodeurs à CPLA TV. Bah maman, et ce qu'on a vu nos pays, pour filmer, que ça sort en lingala en français et en anglais. Bah film en Nigeria, il y a des Congolais, des Africains, vraiment comme ça, les Kati. Bah papa, tout cas si binopé, tout télébino, chaîne, il y a sport na Kati donc. Football 24 heures sur 24. Aussi pour les enfants, bien sûr, on a pensé à vous. Vous avez aussi les chaînes des enfants, que ce soit en anglais et en français, et ça pour la Nakati. Donc, toute la famille de partout, n'importe quelle génération, vous recevez la pour la Nakati. Et aussi gospel, l'évangile 24 heures sur 7. Pour la minute, beaucoup ça peut minute, mais contactez-nous dès aujourd'hui, dès maintenant. Quand on est besoin de vous avez un numéro, vous de la biso, va coordonner la bino et puis biso peut être de la bino, CPLA TV. Donc qu'est-ce qu'on fait? Acheter CPLA TV.